Bonjour, bonsoir, très chers internautes, et bienvenue sur votre émission Awa Bisso sur Miss Girl Télévision. Toujours. Merci de abonner à Miss Girl Télévision. Merci pour vous soutenir émission Awa Bisso. En tout cas, Angola, émission Awa Bisso avec le roi de la presse angolaise, Georges Chimba, autrement dit Miss Girl artiste. En tout cas, encore une fois de plus, nous avons sur le qui on a plateau, il faut remonter ma passe. La porte est ouverte pour tout le monde. On a besoin d'Aleka na Awa Bisso, à Ben Bisso, na numéro na écran. C'est-à-dire, vous abonnez massivement. Vous qui vous avez besoin de faire les publicités, vous avez besoin de faire la promotion de vos entreprises, n'hésitez pas à nous contacter pour tout ça, la boulot est bien, car les savoirs ne ment jamais. Vraiment, on a un plateau Oyo, na leader Ibouba, tout cela, nous. Marambouya Arna Bisso, pour ça Bisso peut bien. Merci pour notre encouragement, merci pour notre force. Il y a moi aussi à mon Kondi. Hein? Elisabeth Timba Koloua qui nous suit. On dirait qu'il y a Sanzala, mère chef. Et pourquoi pas aussi à mon bébé, ma fille, ma mia princesse qui Ofalo, Edwin Koloua Massamba. Il y a Eliane Albinou et toute la famille Chimba et la famille Adungu. Je vous aime vraiment beaucoup. Bonjour leader. Ouais, bonjour. Ah, Souka, oui, na Awa Bisso. Mais balobi maman so kende awat. Donc on a profité mbamona féliciter dégâts décor ya plateau en tout cas félicitations. Voilà. Ouais, décor en tout cas. Déjà il sali Bisso un temps. Décor déjà un temps donc so da mani la bien donc senti da maman tout un temps pepele. Donc tu viens des arabes quoi. Ouais, félicitations. Bien, leader, Batumse Belé, Bayebiote, première fois dans les canons dans Awa Bisso na Miss Girl Télévision. J'aimerais que vous expliquiez lundi émission Oyo qui est leader Ibouba. Ouais, leader Ibouba, un artiste et comédien, leader fondateur du groupe Moko. Ça déjà en Angola, ça fait déjà 6 ans Yangoyo, Nouvelle Vision. Ouais, un artiste et comédien et puis journaliste, manager, moi, belé. Ok, vous avez manager et artiste mon quoi? Bon, on a manager un peu artiste, disons. Ok. Bon, on a un CNTV Pro, donc CNTV Pro. Ouais. Et pas à Cornen Dombas. Les chemises qui m'attendent, qui salva, que je savais pas ça donc. Vraiment, leader, plaisir, Yambayo na Awa Bisso. Et ça, Bisso bien. Ouais. C'est-à-dire, moi, parcours, pour comprendre quand même que non, leader Ibouba, peut pour se retrouver en Angola. Ouais, leader Ibouba est un artiste et comédien na Congo, on a donc groupe Nangali Bosso, qui intégrer ça, qui groupe il y a mon président que j'ai salé à passer en State, qu'on a un bon séjour, Mama Mbali Osombo, Freddy Ngablo, l'Union Kwatembe, toujours combattant dans Babiso dans Mobutu. Mais ça là, après, on a qui n'est pas ya président Mbuta Masebe, ya Lolo Malombo, que j'ai salé aussi, dans Bakini, donc après, on a qui m'a Luanda, ici, le leader Bouba, banda, ce carrière, ce qu'il y a un groupe, quoi. Ce qu'il y a un visuel, yaki. Non, c'est ça. Est-ce qu'il y a une vision yaki? Le leader Ibou Bozon a combien de temps déjà en Angola? En Angola, déjà, on a 7 ans. Ok, 7 ans? Ouais. Tant qu'on y a un peu battu. Ouais, on a un battu. Dans le bateau, il y a un coup de artiste ni de bande déjà des timons qui brûler quoi. Au bakanga yimboka na temps yo komina mboka. Te ba série wana ba 2015 tant wana ye. Lokuta mabe artiste vena yo kanga mboka zalaki te. Ezala kalembe kilamba kiache zala kazenga zala te. Ezala ndena ba groupe e banda ko fonctionner mais artiste akanga mboka se wana zaite. Mais groupe banda cartonné na temps ezalaki. Te groupe banda cartonné zalaki te mais ba groupe nde banda ki nango ko exister quoi. Pour série wana déjà ngapé na intégrer groupe ya Ganté en abisso, il y a des dangers sous vie, il y a que j'ai salé aussi. Okay, on a toujours répété une nouvelle vague. Ouais, mais le groupe Pézala qui n'a pas été groupe Moro, il y a président Marius Kossi. Ok. Na kutaka les sous na wana na kilamba kesh na kazenga pe na kutaka 16 plus na kutaka aussi président Matembele, on a pe groupe la main de l'Éternel les autres coexister.
nakutaka pe kaba yango bon ezalaki pena te kofrappe mais ezalaki nde koresiste mais kofrappe pena ya bagaz te nakutaki groupe moko sera na bagaz pena te biso nde bato yakisi kona bagroupe ya bagaz yo boyena bagroupe ya bagaz na mboka te bayebi te motenga na besoin na tumbolo te mais yo moko osala babilo moko boyeka te yo tuni question nakutaka bagroupe ya bagaz ngai na biso oke nakutaki bagroupe ya gaz ezalaki te artiste mpe ya gaz azalaki te ezali so ntango nga na yaki nde ezali groupe nini nouvelle vision nouvelle vision leader libuba nakizoni mbama miezi mauvais Philippe Tony Philippe Tony match eza bien le directeur bakashogi bilamba baimambo ndenge bakazenga ezali na groupe ya président Carioca nayebi soki ntango nga na ye ezalaki te kilamba cash kazenga ezalaki su te ntango nga na yaki na tie nouvelle tozongisa video nini oyo osala na ntango wana mpoza koleka groupe ezalaki na gaz koleka bagroupe ya liboso na Angola mobimba na tie bien Angola mobimba Angola mobimba na année 2016 leader ya âge na nga azalaki te leader asali groupe aza na plus de 50 quelques personnes na 2016 ya âge na nga azalaki te tous les leaders bazali mikolo après ngai après 3 ans na nga 4 ans na nga expérience wana gaz wana makambo na ndo réaliser eye kosalaka bajeune mpe bakomi pondeni libuba osala ngo biso tokoka te bakomi osala bagroupe série wana nano eloko ya liboso ya mibale nazalaki le seul groupe ok bagroupe bato mosusu ekomi kokufa bana na bango baolonga bagroupe baoye kointegre groupe na nga à l'époque sanga naki eluka bana groupe ezalaki na mwa mouvement na mboka eyaki mabe na biso nayaki mabe ti lelo mpe kaka na groupe ekoya te déjà na on a mikolo kishikila déjà na 4 films. 4 films. Ouais. Groupe banda ti lelo 4 films par rapport à tous les 4 films anata film monte tozo ikona mboka. Sofo yeba est-ce que tant on a payé aux alaki pena ko landela déjà makambo ya théâtre. Si c'est ça comprendre. Mais kasi monte on pena yemboka. Kasi mamso za ndiyo lobiti sikoyo. Ata film moko te ngana so que tous les films na 4 wanezaka na moko ndena na bimité. Oyo non si sango déjà en 2023 mais son nango toyo kité toyo kapé kobuka na te na ebiso na 3 wana ba été ya biso kanga ba do esala ba dégâts na ba wambo moko ba papa chigoji la mbongo kisi moko ba orli ba bel papa yo mtakala yoji ete kama film na ko sauter na ba pala ba to tilelo na wambo ça dit on compliqué net artiste comédien mboko kibongai te ngapena na makaka époque nga tilelo pe na zakaka ngaba na ina ngola na tike kokoya te et puis maman na sali ba ve belé ba sali ngonte ba seri belé pe ba sali ngonte sali ba vague nde yaki mo banzonzing na mboka boyo makamba musolo ezaka na mama banzonzing te ve na biso mwembe go shitilo ya sanzonzing te ma danger mambo na bolongola mama banzonzing to sala benga yo nda zali te ibuba papa to sala ka art to yekola ngo pona nzonzing te na peso exemple ve mwembe go shitilo ya sanzonzing mais si c'est danger koleka bato basala banzonzing donc mama banzonzing te ngana obeta carrière ngana osala na temps na se groupe mam na sali yo so beta nzonzing babengi yo bapesi yo rôle ozwi kaka mais yo moko réaliser nini to sali nini basali rien oh papa ça dit éviter que moi banzonzing na nenga mabete na nenga ba génération moi banzonzing pe belé awa basiama po bazwa ba code alibanda sara bango pe papa na ngola nzonzing esala ma producteur nini yo tanga so koma producteur wa sesa nzonzing na ngola producteur wa sesa nzonzing na ngola pesa to ba cacher oyo yebi na ngola na bosane ba kombo azate oh papa azate kwa nenge ingénieur na biso banzonzing on esa mande no nenge ingénieur na biso derrière la caméra bo mbala pembe kombo suna bosane ingénieur Steve Vivita ingénieur Steve Vivita ana matosi ya dega na senti matosi boy akoyeso pe George ndingo benga ibuba benga nani to sa film ngana chena ga matosi après to sangsango to sema visibilité ba ya esala mo enta wana nzonzi te pa opesa cachete ya ona tuni yo tuna bango tu batu balo ba ke bango basala banzonzing bazwa caché pa ya producteur ni na Angola azala te ba benga na ya lokwa ngala film na ngaki shikina to benga vena nga jetem aye nzonzing te ayeka ko epolo petit na yeo buwa nzonzing asu cachete parce que objectif ya ba film on attend au tournango eza nango pe pour ça diffuser tom sous la chaîne moi à télévision té
Ezaranine, après retourner. Non, tant qu'on a bandé ba film, c'est on a TV, même YouTube, ils passé en 2016. YouTube ezalaki nango déjà mais Kasi zana yebisa yoti. YouTube ezalaki. Mais na comédie. Pour mona mutu ya YouTube ndeti yobo che volonté. voilà. Oye pena ko filmer groupe moboé. Faut be Jean César belé à l'époque. Oye bien. Yango raison. Na je so Berger Jean de 50 personnes. Berger César belé. Yango biso tout nangola, vision na so sali filmer ezai po tote ka CD. Biso tout à l'exception mututé. Biso tout vision ça que ceux qui to sali film ça poto te casser soit na ba province soit na ba kikolo soit na ba congolaise biso tout vision ça yangwana mais et après tant que moi c'est on peut comme kolongwa évolution ne biso tout le to comme viser l'espace ne penga pelo na vision espace Kala nous avons vision espace teka polo ko la leader a pemba na TV o que TV a leader a pembe mo busa net mo ba ezate po ya za na TV papa ezake nini vango ndenge zo kine nano teka CD le onangola CD nano teka CD le onangola o teka onangola ta pendrive vite ato teki pendrive par rapport à la visibilité actuelle YouTube TV kasi on a lobby on a kutu côté wana YouTube un temps kutu ndeto na website ya batutu ba mesanda ko s'abonner na Miss Girl TV et si mambutu zo vendre la wana kutu to robo ya te mais na mitu ezana vague les cas ou même bino ba chroniqueur ba journaliste boyebi ke eza mambo espace ou batutu ba mo betela tolo ya na lobby le ko ya vague ngoza kasi on a peine suivre vision ke ya zo espace uzadana muta ucha maboko po espace za ba $400 ibuba kande ba producteur bazana bango te na landa comédien ma lobi ngande na futi espace ba comédien belé ba beta tolo bazana batu ba wafuta $400 ngana zakana ba ma bébé ki ngombe mère boss très mystique na profiter na pese mbote mère boss bébé ki ngombe Paula ki ngombe si ana biso parler mwana mikili ouais hein nazarna ba junior belgado bazarna ba Paris nazarna ba président no si mangol mobile mbinga nazarna ba vena ngediga mazamba o keso ba bile loka 3 personnes tango be 4 personnes wana au senti bena 800 ba refuta be 2 ans na yebinde ni ngana o penser na sala bon to sur la masolo ya nouvelle vision na minute eza na opena o panza ne kufi po bo répéter ta ko répéter. Non, nouvelle vision ko panzanatin et ko fandé. Pas de répéter à l'issue l'idée. Mais groupe répété et ça te que kufi par rapport à nini. Oui bien, aux informer que ngana auto ça tourner ba province. Aux informer na bimi na tigi Luanda na bimi ba province pendant 4 mois. Aux informer. Si le résultat ba production na et pe sinine. Dégâts. Tara na komina place ni comédien ni monsieur mangala na bibia monsieur moko te ya mangala monsieur comédien moko te ya mangala koma place ngana auto saba production na namibe suka ya Angola comédien moko te je dis bien na ba utaka ba Congo monsieur moko te na ba o ba bengisaka ya Congo mutu abeta kuna te na namibe to maquiller boye na chef du groupe du gouvernement Nick Miel papa Sonnery papa Lutumba to koti boye na so to bima na baba na biso ke na mi be dégâts ba image ça ba mona mambutu sur internet sur TV live boye na au filmant ngote ba image ça na ça ba image tout ya ba mamna loba Kweza ibuba to solo mambu ya arna biso ouais eza netima bosolo banini quoi ndeni ni yozomona sur évolution ya théâtre en Angola na minutes o évolution théâtre na mission Angola ekende bien que ba tiraillement et puis ba soutien penza exact mais quand même ça va pour moi l'évolution tu dois peut-être belé même espace banda zalate même ba plateau boy to zaina ngo pété mais tout ça tant tout le monde da plateau c'est que pour nga na mona évolution de ça bien évolution de Zali sikoyo oyebi langage wana ndeti lelo yo ata à travers émission awa biso il faut changer moi mukie ya oloba ke non biso kazenga bango kilamba kiashi ça dit tibino moloba batu ya kazenga batu ya kilamba kiashi bata kilamba kiashi ça dit bango ba interpréter ngo ke bolata mo complexe mo bondi bubanga bango ça dit ils a pas rapport ya nini na bien artiste ya kazenga artiste ya kilamba kiashi to boza artiste Angola na lo bien oui tant mutulo wa fali avandi bona TV alo bagay so na sisi stade na obeta tour na chango mboka
yaba masa na biso uchembele fali papa bana zombie pistis Zombie. alobi bongo azana complexe bana chang kasi za ariat don ndenge kabwana do tato sa assemblée to bige awa eza kazenga kuna eza kilamba kiash on est changé toza complexe par rapport ni bitike théâtre to musique to force mambutu ya ngole vena kazenga to ya awat to beta match kazenga kilamba cash tant to yana comédie ni ya kilamba cash a tellement à se faire face vers comédie kazenga azalate Papa. mais yo témoin yo témoin zalagat ngamo mnazana na micro na opesa ba comédien soki Kazenga gagnaka na kilamba cash pe gagnaka na Kazenga te na baleo te na bale te na comédie ata na comédie pe kendaka bongo te ngana zaka na kinga kati na kati na comédie ekendaka bongo te wana zo bosa na o ekendaka bongo za match ya ba comédien nyonso nde na ba coopéra wana kilamba kashe gagnaka pona nini po wana biso de to bwaki siko ba mambo wana po côté da ba buzoba bale ba mbongo ba nini to bwaki si nde match ya ba coopéra monika kilamba Kazenga comédien moko te susu lokwa ba biso boya ba danger na joueur no danger to telemaka te to sedaka ba masa na ngai sonnerie ba sedaka ba mabanga pululu to sedaka po ni to tikaka mais ceux to zalaki wana na FCO yuyibi kutindeke ndaka on est en match te o kalemba cash na Kazenga on est ba coopéra na ba comédien président Ibuba lelo yo on sali déjà ceux qui ba 7 ans na mboka o to sola on peut vérité tango yako kutaki histoire siko yo tango yaki nani ba biso za président artiste et comédien te azala te ngata on na kutana président artiste et comédien te okuta pas association mo boyete ya artiste te oh vérité soki ezalaka seka vanga mais tant on a yaki na ba bien na 2015 2016 na sai groupe nga na kutani association ekosala mandesi ko ngana za mais ngana kutete association ezoko fonctionner na kuta association moko te eza association nini oyo tant on a esiko esalami atra naza président non te président zakate to chaka nde ve na biso maréchal Mobutu nde mutasalawa président zakate bochaka mama yango yo ba kurutu ba olela na kombo na bino babi boa boto cité bozo papa na lobi boye bochaka nde zela chat na zo téléphone nga na lobi boye bochaka nde to président zaka président maréchal quand est-ce que mtako ma président ba comédien pesa ba critère to koye ba ke mutiye aza président ba comédien pesa ba critère songa na yebité yo tam susu yondo yebi ti lelo na Angola to Luanda to zana na président ba comédien te ti lelo na ndeni yo yebitangela nani siko po mutaza la président artiste comédien faut na ba critère papa mutuko to postuler ezana be norme kasi yo selon yo te na présidence c'est boya combien de fois na nini selon ngai faut prendre peu les devants bon okoma président artiste comédien na Angola président Ibuba te ngakutana no te ngala ko sataka mingi nouvelle vision na ngai yo na vision oyo nzama mama toujours abundela ke kindega liboso ba mama na ba distraction ba wela o me bazana baza compétente quoi ça dit ba match on appelle ça gika pour ba basangana to kinendeti na moi réconciliation ba tout ba wela baza ba compétente ba ve wana ba na ba critères za ba président ba comédien te bango tout ce que pour muto za la président ba comédien pour na yo ba critères na peso ce que pour muto za la président ba artiste comédien tout ya Luanda face à la responsable tout fait ça dit responsable ça dit à son adresse de père de famille ramba moi sina bana 4-3 face à un compte et vimba na banque mamba compte vimba na banque il faut la savoir compte na yé to baraza na compte na banque to leka compte nyonso te ponga pena na compte na banque mais yango te comme sangai président ba comme président ya artiste comédien ça dit faut monter ça bino na compte na 1 million okoyebisa bato ba comédien nyonso te comité ba ekozala wana ya organisation po ba voter président tant bokoya kotika ba candidature ba kolandela ngo fo ezala na compte c'est ça mutu faza la président ba comédien evimba qualité mususu et puis faut soko oza comédien faut za na groupe na yo moko kambaka evanda faut groupe na yo ezala non stable OK 5e partie comme la 5e 5e faut un bagage ça dit faut intellectuel ya j'ai tout
donc so vandolo ba bato ba comprendre eh siko na sincérité présent Ibouba ba critère wana nyonso pena na artiste nyonso ya Angola yo otika lui ko te na artiste nyonso ya Angola ekoki kozala mais na ba vie na biso na ba welela ngo ezate pona ba artiste bangolais kozala ezate to biso jeunesse o bango ba olinga te to za la place ba place wana o bango ba olinga ba sa chance te bazar on se comprend na bango nde ba vie wana ngana soki ba catégorie wana nyonso ezate papa ezate ah bon ezate. Bien, so qui te lobby président Ibouba. Ça dit et ça linga be moi passi ba kulutu. Bon so ba critère on a nyon ces ans ngo pena ndete. Et bon so net so ngo yebsa ke mutuma rosa président ba comédien mais ça ne be finalement ko leka Ibouba te na kwa septembre te. Ah au continent ba be finalement ah tente on a tout no continent ba be finalement. Kasi na pesa exemple parce que mutuma boyo lingo za président ba comédien tout mais na be finalement. Au marketing exact ba critère oh et que c'est pas moi bo so to ba minute na ninga be tolo na ninga be événement siko na ninga be artiste o ebi ke na bazaka na ba talent so to bo tangela so ndeti 5 personnes ba jouer à danger na comédie to tina genre na ondeti ya comédie sika yo pozali ba jouer à bientôt danger ba danger ba biso to jouer à danger bohe yo comédie jouer à danger papa yo c'est à danger ba to ba jouer bien quoi ouais ba jouer bien na ninga mboka te baza baza belé kutu ngala tshiko otanga ta 5 baza confrère na ngai ngeli OK c'est un bon comédien donc des gars voilà c'est un bon comédien Niki Miel, Papa Sonnerie, Papa Lutumba ba comédien. Yo nebe utozanga te wana pire yo. Te ezaki pire te yo bina tanga ba to basala bulongo bien. OK. Ouais. Bo Miss Gasco na tanga ngeli na tanga esko azanani. Te to le kaka ko. Na pena mona groupe na ngana ite so mona pechu wana ka to yebi. Aza dega. Ya ona tuni na ite so moni po na ko mo bango tange. Pour douter na maza musique au CA. Azana ba couleur moko mwana wana aposé est-ce que ba comédien masa nanga mo boepe nanga mayamba na groupe mbalo somo na kin satellite aza chef de répétition na mincho na groupe ya vie na biso bidi c'est un guerrier aussi satellite 5e Mabanga Pululu. Ouais, Mabanga Pululu aussi, hein. OK. Ouais, Mabanga Pululu. Jarvis vit de loin. Olobi 5 de Mabanga Pululu. Te la basi moi matabisa neza kapona ba. Te 5 penande, c'est ba 5 basuki wana Mabanga Pululu aussi. C'est un guerrier. Ndoyo lo baki basé belé, so na bineti na sa lo net mo faveur mo ba sa net mo di. Te wa penande ba koki. 5 na ba koki. Oh bon au channel. Jarvis Ndombasi. Papa. Yo zobeta mamba ba bon comédien to zobeta mamba ba tout basala théâtre. Ah? Yo lobi ba bon. Kasi nga tangi ba bon. Bo yebi soupouté, papa soup. O lobi ba bon. Yo lobi ba bon te. Ba parmi ba bon te. Oh. Yo lobi ba nan. Ba bon. Kas. Musique. Merci président Ibouba. Donc moni plateau ya awa biso nous posons à l'aise pe boye. Ça dit ozaki moko ya ba proche ya papa Valadi. Oza sous na biso taza na Paris, azo évoluer. Ouais, Gino Belgado. Sikoyo ozaki na manager. Non, Gino Belgado ngana zanaki ni manager ni nani. Yaza imasa na ngaya ndo benga masa. OK. Yaza ipina masa na ngaya ve na ngame masa na ngaya banenga mukete. Donc mta pesa nga pisa la kisanga ni dessous comment un artiste, un leader. OK. A refaire au panzaraja sur ba contact groupe voyagaka. Voilà. Ya mona ba kina lekaka même ba ngai na leki même ba musicien ya mangala ya mboko ya danger yo ba komongala leki bango. Tangi na nga na banina ba groupe théâtre pe no yana ba musicien. Tangi na nga de ba leader à théâtre to ya musique. O ba zo contrat a même 15 personnes. Ya groupe ne moko ya ba sanksi te. Ya groupe ne moko ba voyager ba zongi vende lona ya bon retour. So yebi. Osana ba image.
même si on a une image tout avant de une émission na tout papa ba image nango zo tout yem ta pesa nga secret ba futela nga 1 million de kwanza na Alvalade nga ba video eza confrère na yo nani Carlos Cabalo témoin mamna loba yem ta zara journée wana ndenge yinda le ba lara ba danger donc ya on linga ke mingi tala chaque année na voyage mais 3 fois 4 fois donc on a peu mer en confinement ça dit nabi na nenga mabete na sincérité na transparence nyonso so bobi ba pesa trophée na meilleur artiste et comédien na Angola ndit na 2022 moni ti ba mama ba trophée kuta e changa no ba mama na ba mesha na mona pena mona ba publier ba liste ba kuma ba tumsusu ezalate ezabe rare au mona no mona ba cha par exemple ba che groupe Mombo Matangos ba che bona liste ba trophée papa ça be rare Matangos na liste ba ba trophée ba voter ba nini ba mérité bosiko ba mérité nini ba mérité ndeti nini selo yo oh mwana bit na bi soki ba cha siko na 2022 pona yo et vous pas nga yo ningi ba chana na ba ke mara ye ngai kasi na sens que naza le seul artiste na 2022 groupe na ba bien mutu moko te ote jete miyaka nani yaka mabanga yaka to sangana to keluka mbongo na lunda te si contrat nga na 2022 na groupe taka neso tiba na mibe ni comédien koma na mibe suka Angola na nyonso a répétition na mboka oyo ozo tout à tolo le président Ibuba est-ce que vous avez un bon souvenir qui a le bac non lelo so nazana boye za pour na théâtre mais nga même ndena nazana boye za souvenir balowe de ana lati za mibimba balowe za ba souvenir eza balowe yo mo le fitan oui bi que président j'étais mkaninda que je profite aussi de ça bando ya ba artiste année oyo otielo artiste alati lowete na bien soko ata ba soko iba olata nini avida ko mukolo tika vina mambo mutu soko mukolo yebite mambo te shanzaka tika valo balo bana ebongo vida ko lina na bi balowe oyo balowe na bi mais na ndinga idéologie pe ya artiste comédien bazaka ndeti moi intervalle thérapie mon propre obi ke pe film ta ndeti moi idéologie au moins si mambo bino be sa émission ya ko na ndenge ni ngala bota mi chebiso na ko li bala que propriété chebiso ce que yo ça yem ta na wala tsa moi propriété ndeni yo monande ye moi propriété no monango un temps yanga po monango un temps yisko yo ngo ndeni so ngala kola chebiso étudiant lisusu so en étudiant na kola salité pour ngana yo kola tato propriété pane ba souvenir à théâtre ça va louer kasi na bandite pour ngana zaka ngai à part théâtre na mboko nana nimesa na kikolo ni na congolaise ni na kwanza ça dit au vivaka na théâtre na théâtre kaka ça dit nyonso na obaka tina tele mboza ba souvenir pour na zala na tele mano boza théâtre déjà des bons souvenirs pour na foutre la palende na foutre la bongo pour Raïm déjà tara na jeune fille de 10 ans na kindo petit mayela dega mayela niveau musudo ba minerval ke nda chaque fois ba producteur bazarate na Angola ba soutenir ba tuna pasi ndeni osala pour futa parler au vivre no lo ba na la thérapie ba louer bien boy ça dit be fort na ba stratégie zanine bon moni côté net tali ba producteur ba mécène bazana ba ba producteur bazarate net lo ba OK et ça là un peu passe sur na point wana ça là moi passe kotala ba genre artiste tout ça na Angola ba talent les ados il y a des gars mais ils ont un peu négligé pour un médecin na biso mingi ba visara ba collègue ba confrère na biso ba uta Congo donc et ça là moi passe comprendre dernièrement na chota la mona ba che bala rebelle pour un artiste mo boye comédien mo uta Congo ya et ça bien pour soutenir ka boulot mais quand même ça la passe il y a combien des artistes au bati qui na mboko yo ope bakosa les meilleurs que artistes wana OK dépense wana ba transport pour artiste se déplacer ti awa so botu ka mbongo wana bocelongo artiste mo boye na Luanda on se comprend la biso na mboko yo yango moninga na kata ko boira batu ba pao ba patron ba balanga ti to vanda na ngala ngaba na boira ba comédien nyoso ba boira bango te ngaba na boira ba comédien nyoso ba boira bango te pour na moi qui tema mabe wana ça dit ngasko ça la nga parce comment mutu mo beto pesi loko metango e comme ça art boy bina file fa uta kongwaya
biso topesi lokumu boye komi arti boye ve na biso saisa ifonde moto aya bongo biso bato tozalaka no ntango okufelaka matanga na yoko mabanga yako ye wana kopine yaya tozala matanga yo kozanga te tele pasi frère azu ya partager kaka to na matanga ya ve na biso mo messe na biso mo alera la to komi to lali pe na yo bakundi pe okabela biso rien tozongi mais ntango ekoma otia ba moyen au soutenir bata Congo pas c'est fort mais ba confrère na so ba ba ntango avant na TV ando boka ka bango awa bakabela bango ke bino. Mais tant déjà est-ce que on a pesé en réciprocité so bino pe ki sasa ba ya marabino pe net mo bongo tout nous on prêtre bozufi voilà. Bon ngande du coup banana ya Angola nanu na zui chance of makinité par rapport à programme na ngai pe na bitani na obima mais ba frère mzupe ba bima déjà ba ya pe ba beta appel solo on senti maintenant tout karate ozonga muso so benga ko deux fois au moins na troisième fois so ko mo benga ko to ko ya na victoire makele do ya mara victoire on m'a vanda kuna tonde dagi biso ndi awa na TV pe ko le ka pe na TV boy pe don sufufo o futa bala bani po le ka na biso ke ngana bwaka ka lisusu ba message na biso ya ngolo ba yeba na te ngana na batu na nga ba président lino si mangol na ba mère na nga ma bébé ki ngome mère boss très fort leader Ibuba mona poto nga yo profiter na occasion oyo otala caméra ingénieur Steve Vita ouais soki okoko sola na ba mécène to batoyo ba soutenir rapena art ke bino to biso tozana ba capacité na yo sala ndeti tout o bango ba préciser ko benga ba tmuso libanda ba yo sala ngo soki ba kozon sa susu motema na bango sima ba simba art ya mboka oyo ba ozala décider ba producteur na biso mais même comédie wana biso tant tozaka na bino na ba congolaise wana tozaka na bino na ba boîte tozaka na bino na ba bar na ba show to sekisaka bino kana même comédie wana mona pe oseki petit na bozaka ba danger mais pour la ninte pe bochaka biso ka bocha biso ka mosalo ekende liboso balobi na bosani mo français ngo na lobango tana lingala pona compréhension batutu liboso babandaka na ndako na yo ko bongisa vo bongisa ndako bapaya okay bo bongisa na Angola o lelo soki biso ba comédie Angola oyo ya Luanda oyo to yebani makasi eza honneur na bino ba patron na biso ba mécène na biso oh nyoso bosala pona ba comédie ko ntango kozonga jour yo okufela to za na feti akoya te avaya so komi caché komi transport mais nga pona ya na ko pe vina ngana to za ne bia kufeli na futa transport na oya na olala versa na feti bana na obima na ko animer sal na ko sekisa botala kana biso ba tanle zali ba ko koma kutu ba film magazine ndet nga mona mutu mona na plein de films na koma. Merci na bi que message est passé bato nyonso balinga ko soutenir ndeti art hein les déclarants les plus crédibles de l'Angola ya Pablo Kini nabi ke bozé belé formateur de boss Nikonkai nabi ke bozé belé ya robi visor ça dit so boche ba mbongo wanger basa mama makasi ba artiste comédien na mboka o pe ba beta ba carton Papa ba plateau be mission oyo ese ngaka te fo bo soutenir ba Taliban na to pendeni ça dit bato bosala boulot ndeti ya bien boy tandeti ba plateau be mission ya bien boy awa biso objectif ya chaîne oyo salama pona ko soutenir kaka ba artiste ça dit ngaku ndeza boy ko Ibuba na uki na profiter na nengo lobi makambo yo pe na passer message omoni ngande kutunena za boy na sala chaîne oka pona soutenir bato yo ndeti ba yebana te bazana ndeti bazana niveau ya C na sala émission na batu o biso bezaka na mécène moko o achaka ne biso kama alemba ya l'invisor gaz na gaz mtabeta Junior Belgado Alvalade okay na tipo nada event papa bana mtabeta ngaskonde nga Alvalade donc en tout cas ya l'invisor gaz na gaz jamais sila zongela ba volonté wana pe isike bando bimanzamba bando zongisa ya l'invisor gaz na gaz donc tala mambo saila Junior Belgado na Alvalade tala lelo tikala histoire lobby ezalaki ye lelo ezala pe ba musicien muso ezala pe biso ba comédien ya Angola nanu ke libanda ya l'invisor gaz na gaz donc le message est passé artiste webi ke tozaka pe na ba artiste patron awa webi ke patron ya ba comédien zaka na mboka oyo kasi mama yango tozolela ba patron na ba TV nzoka biso ba comédien zaka na ba patron na biso c'est mama yango na to ngana to tsiko lela wa tina caméra magebiso to lela mais ça pina ba to ba février yoka yani kingongo te afromen bat nususu ba olela meza batin kota ki ta fait vrai non ngana lobi boye kolela na biso to lelite ke po biso nde tozangi yango te biso tozangi te to lela en sens ni ba mécène na biso ba to mbongo na biso ba soutenir ni
voilà. Ya wap. Ya Angola. Kasi. Bos ko soutenir ba comédien na biso mo ba pe na ba patron. OK. Kasi ba soutenir Angola. Loko ba soutenir te seke loko to lela kuna seke pe na ngam na biso so ba. Éviter que papa chéri a patron. C'est artiste comédien. Éviter que ngaso ba bilo na kima ba TV émission na bino yango yo. Mabanga pulu. Ngaso bilo na kima ba émission na bino yango zela. Papa chéri ngana ebe c'est un chauffeur. C'est wana awami ba sera na biso uta bakini ba mama top so ba sa ba tournage ba sera ngana fréquenter que lamba cash fort so ba bengi bo mona olenga kati ko bula ya zui bango ba ke ba tournage so comme patron den ya zana chauffeur camion bato comme patron mais jusqu'au faut vérifier tant ça c'est pour comme patron faut vérifier so mena comme patron ya solo akoma te akoma ndeni ye abanda ko lo babanda kala akoma ndeni akoma sko akoma ndeni asa patron den. Bon, mabanga pulu n'est pas le baraza patron. Te mabanga pulu la za porte-monnaie magique. Ndenga la ndimango. Ki patron pe na boya rango za patron de mabanga pulu ke za patron de. Porte-monnaie magique bien na kondi mapo za mutu na mutako ke za pe patacle na epe e ko ba nobi mara mais patron ndenga na boya mababa patron. Ya ça na porte-monnaie magique. Te ya kosa na popo kasi ba penge ami benga kati mabanga pululu patron ba comédien porte-monnaie magique. Donc na suka porte-monnaie magique na ndemi po a ko signer ngo pe po aller à balar na e. Mais patron d'été. Patron va commander. C'est un peu chéri, patron va commander. Mabanga Pouloulou, merci. Na besi Moutessi Rosali. Tozana présent Ibouba na plateau Oyo. Na ngai pe na profiter na tout non. Au moins il y a groupe Oyo les cas déjà na ba chaîne na sur Congo. J'espère que vous a informé au moins en Mboka et quand même ba groupe à Luanda. Ba groupe à Luanda. Oyo les cas déjà na ba chaîne na Congo quoi. Ah ouais, na oyeba. Ça dit so oyeba. Na groupe na yo kana na ba na yo ka te me bango monde ba kolo ba groupe on ba benga ngai ya landa ko ya sabone ko ko yo kana c'est trop dit me bango monde ba kolo ba groupe ba benga yo ba biso ke ba le ka fo landa ya landa ya yo landa te inda mabe ndeti groupe ni yo le candidat na nini na RTGA na minito aux informer te o mkono nga benga ngana ba bien informer te po ko yo ke zani ko le ka ba benga ki abayi Holanda. Groupe ya vina biso aki Angola. OK. Vina biso je t'aime kanenda leader a Pembe. Holanda e pe ça va. Na benga nga pena Holanda kae na randa ki pe. Abenga ki Holanda kae. Ngai. Ngamna tuna na problème te so ba to ba répondre ka. Leader a Pembe mu tabenga ki Holanda kae. Ave wa vena nga to benga na fa ba salam bani na pese sumbote. Je t'aime kanenda leader a Pembe. Aki Angola toujours emoluba qui se respecte ave pena benga ngabe leader bubendeni Holanda te do mi olezo inda mabena ngambo wana na sa te vina Holanda do la ndaipe na oinda na ngope go sentir que pièce ça va tende na landi ça va te yo linko baki sama yo saka na ça va yo saka na pièce théâtre ele kana TV ça va na ngobe zanden ça et na groupe moko te na Angola o besoin d'espace bandana ba mso ebote ko lega ba 3 mois passé o esali ça va izate pour na tika mona groupe moko te to fandi bena arrêt de bis ba beta li solo nango o pièce mo boy banda ajouter ba to kima bambango et na tika ko mona te o te groupe mo boy le ka ajouter boye ba bena ba précipiter ba kitano na tika le ko yoka te ba ça va te ba le kana ba ya ba cha ba pièce ba ko ma et que bien ça va ça kana ça ba ça veut ta mso to cha ba gishikila président Lema. Président Lema pe baleka epe na watala ye auto aussi ça filme mo betite nango zaki c'est retala rako abenga ngait oh ti oh eza kubuto tala yo mo ça va benga yo ibuba ba ona zo benga bolanda bango so elo we sala yo ndimate sama elo we sanga fo na mo non ndeti esprit moi mwenga titi dikati na yo c'est-à-dire ozo reconnaître que baninga ba sa na bulo yo mo polanda bango ce qui vient nga jeter ma reconnaître que na Angola mobimba na ba groupe c'est leader petit na leader buba mta voyager trop na groupe sunga na reconnaître que ndeni vi ale kana ya teja abenga ngai franchement et cette TV bona ko c'est mam alors ibuba ndeni yo tabenga ngami Ramazan landa na zuida espace bani na ça pepele vevele ma pabenga nga tu sais landa on essaie pepele donc yo biga yo no negijanga me ba fe ba biga petit peu bagage nyama do fona landa pona courgera pe bere vous comprenez bien président Ibouba vraiment de dans le plateau de président Ibouba artiste et comédien bon on a plateau awa biso ndenge za ba biso soin makasi donc simple madame
Ça dit, non, comme salité, mon rôle, il y a tout ce que BCB sur la souste, quoi. Il a man et lamba. Il y a tout ce que BCB. C'est Nabodric Fashion, il a man et lamba. Merci pour notre soutien à Bino. Alors, pour ça, il y a un soutien de moi, shit. Et là, on nous a préparé, dans le groupe, il y a Nouvelle Vision, pour notre art Angola. Et là, on nous a bongisa pour notre fanatique, au théâtre, au groupe. Ouais, merci na bafai na nga tout balinga leader buba l'esprit supérieur, l'esprit zombie, balobi mwana suka ba comédie tout. Ndega na sala na bino bien ki na rappelle bien nazo promettre ba fan et tout et puis ba mécène et tout. Bochaka litoi. Et ça na filmé ça déjà 2 ans, il y a pas na participation penza na nga ba participation ba comédie Congo belete. OK. Pour moi ben ça comédie Congo na uta déjà qu'on a donc na nga ba participation et comme non film on a so frappé pour frapper fort. OK. Talara ba mala ya ilu mala le modérateur très mystique maître supérieur baza wana donc obligé faut fula mafeta la mananenga mukete do ba de mélanger na mwalima sani mulaja le maître mystique do babi mystique a dégâts et ça na ba film wana bosi la kishikila 2 ans déjà ta film bana ndo sango 2 ans pour ba difficulté les kitro kishikila. OK. Donc likile mbezo bimada kalate et puis ndenge ba tutu ba ngobeta to na mamba ba espace ba TV. Donc ba fan tout bosi la biso kalaté déjà to za la wana pe na espace moka to annoncer kalaté ya Congo wana et merci na ma bébé ki ngombe pona déjà ndengo kanga kuna ke to sala ngobongo vraiment merci nzamba zong sebele na PCP sous merci na mon vieux président Salomon Lopengo Mao président Ibuba donc c'est-à-dire yo bisa ba bonner na onyoso ba to nyonso ba lingara yo ba s'abonner massivement te wana kuto ekola la te donc ouais wana kutu wana kutekola la tête déjà ba ya yulu mala les modérateurs très mystique ba bo s'abonner déjà wana rapidement na Miss Girl TV président Salomon Lopengo on a nenga Lubumbashi wana ba bi potala mambu tout be misha ba danger ba comédie bien ba musique to s'abonner wana mbangu na Miss Girl TV hein ba bi Nour ya Konde. Donc ba fait na gilu tonadio ba sala wana de ba polo zo sa maneso ba banderole donc il y a des gars. Donc on a profité pour appeler ça parabège. OK. Joyeux anniversaire à toi Belmira. Babi maneke ya fwenge kwa dona ninga kona tina le manager toujours na mikembo na ninga lubango na bossa na Ibrahim Kashita pe na ninga lubango nzamba vision très mystique. On vient na sabuta mfumu merci na cadre kitoko ndenge na yaka kono lalsanga na hôtel no sala nga bien quoi. OK. Bien, merci leader Ibuba. Bato bolanda gibiso en tout cas to na suka. Voilà, nous sommes déjà à la fin de notre émission à Wabiso. Je vous donne que le rendez-vous prochainement dans le plateau Oyo pour m'envoyer bien les Awa. Awa et Zakabiso. Merci Nabino, Nyonso, Oyo Bozaraki, Bodisposa, Nabino pour notre Labiso et M. Bandile Kinosuka, Tozaraki na président et Bouba. Quant à moi, Natiki Bino, Botikala, Malamu. N'a pas si programme à répétition, papa. Programme à répétition? Nga naza artiste indépendant, nga naza leader. Naza na groupe. Leader, vous répétez journée, rapidement. Ouais, rapidement, Babi TV ça. Ingénieur vite, ça remonte. Ingénieur vite, discours, papa, Babi, tu peux savoir programme à groupe. Groupe théâtral Nouvelle Vision, tu répéteras chaque lundi. Chez Boss Bobo double aigle stade de Marty à Gazenga en esplanade à retirer d'abord wana batu tout ba uta koto ba mama bazango donc to kitika wana na imbonder banque big mail déjà sur bengi malama reçu siège à répétition puis numéro zawana bobenga biso na 00244 925 59 55 82 925 59 55 82 on a besoin directement bureau ya groupe pour na programme tout. Merci président Ibouba. Nous répondons à rendez-vous na invitation na biso nzambe pe ya pambola yo tout ça toujours ensemble na bi ke soki ya olobe ozala oyo le kaka na biso po awiza rapena nde biso. Donc merci. Quant à moi na tiki bino botika la malamu na Miss Girl télévision maman Perilea na pesi mbote na famille nyonso Elisabeth Ntimba Kolua, na Pesio Mbote, Richesse Chimba, mon fils biologique, capitaine de l'équipe, na Pesio Mbote, Yapati Kempeti, messieurs les docteurs, tous les villageois. À bientôt, le maïs sera avec nous ici en Angola pour Awa Bisso. Tous les élèves na plateau pour tout bien quoi. Ciao.